tokende wapi combattant tolamuka combattant totelema d'après makambo bajalele esila bapanza lelo biso awa tozali awa toprometaka bacongolais bien-être gratuité eza vision ya malamu banani baboma gratuité lobi église catholique moko école catholique moko na lembawa camarade nanga mo ane batanga babengai bango lobby abenga parti ya réunion ya les parents bayebisi bango banofuta minerval l'état azokoka te soki balingi bana na bango bazala na éducation bafuta minerval na lemba biso kaka koto oyo batia lelo tokokende wapi président tozolancer message à partir d'aujourd'hui président azawa te kozonga ya président fo aza badisposition soki te tokozala bata liboso kotelemela ye bato oyo balingi resite te ya idps balingi resite te ya fati po bamoni ke lobi bakoexplike bacongolais eloko te mais soki lelo fati aresir te tokeka na lire tozokendele oyo bakomobilize bato na bango bakolobaka toyebisaki bino nini akokoka te akosala eloko te eske asala eloko biso kaka toza na distraction gouvernement ebima mokoni gouvernement ebima mokoni ata gouvernement yango ebimi biso tozala baministre kuna ata gouvernement yango ebimi gouvernement mobima nanu bazowela oyo ye akoma ministre oyo akoma ministre 391 député bango tu bazala baministre so wana gouvernement biso tokozela est ce que eza mpena gouvernement oyo mpena eza na vision na biso bacongolais to bacombattant gouvernement biso fo tozela yango wana gouvernement bato bazowela baposter ekosala nini mpo na mboka tokende yango wapi tosala yango nini président tozosenga dissolution ya assemblée nationale président toza na seni te mbongo mpe eza te président fa travailler malamu mpo travailler malamu fa travailler na basecrétaire généraux azwa yango même inane mpona bien préparer mboka malamu mais soki tozokende kaka na lire ya union sacré boye union mosaïque soki union nini tokosala eloko te bakoseka biso 37 ya bitumba tosali ya pamba tokolongwa tokoloba nini tokoexplike nini mpona distraction ya kozelaka union sacré gouvernement sama o boyeboyeboye babandaki koluka ke babandaki koloba na biso ke crise avant président du sud de l'assemblée ekozala crise entre assemblée na gouvernement lelo gouvernement eza démissionnaire toza na gouvernement te assemblée wana mpe ezaka boyeboye crise neza déjà alors président soki tolobi ke tokende kaka na bato oyo tokosala eloko te bakoseka biso faci bakoyoka yo te nana kondima yo tokoexplike nini bakolobaki topesi bino 5 ans bosala eloko te sikoyo bozoya lisusu bolinga bozala mpo bosala eloko nini eza pasi baconseiller ya président baza basaper bakolo basi toza na couvre-feu bazokota babwati na 14 heures babwati biso mona bango na gomba conseiller ya président 14 heures falaza na bureau ye aza na bwati siko akosala mosala ndenge nini apesa président makanisi nini conseiller azowela alata weston conseiller azowela alata badani moko ya danger mais azoyeba te mboka ezokende wapi conseil nini bamemela président yango wana tolobi boye lelo toza le 29 mars idps viva lelo toza le 29 mars tozozwa baline ya sika tozozwa chemin ya sika badisposition tokosolola tozoprépare jour tokoréclame dissolution ya assemblée pop to récit
président sala malamu o président kende liboso po bakongole babetela biso maboko il faut ensemble wana ezala lisusu te ebukana oya Kabila motati kango parce que baza na honneur bazomona député national nous sommes des FCC nous sommes de l'union sacrée biso toza boye biso toza boye en même temps bazomema bakusana 2021 déjà avril yango déjà tokomi tozokende kaka boye biloko ezomata chaque jour bato bazose retrouve te tozokende wapi pourquoi tokende na lire wana tozosenga na président dissolution ya assemblée nationale po toyokana na président po toyoka ye po tozala na ye nzela moko soki ya dissoudre assemblée te tokoyokana te bato wana bazoya na biso na distraction balingi balia biso temps balingi bamema faci na distraction osutuka boye 2022 kaka na distraction tosutuka boye tozokende soki wapi yango wana tosengi na bacombattant tozala mobilize tose prépare toza bacombattant babengi biso combattant jusqu'à la mort méchant 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 toza na posa vi ya bana mboka échanger toza na posa tomona makambo ya sika volonté ezaka epai ya président ye moko baoyo batikali balingi na bango te président aresir balingi te idps azala na gestion balingi te bacombattant basala mpe lolendo ke soki lelo mboka ebongi mpo na bitumba na biso mpo na motoki na biso balingi yango te sikoyo biso mpe fo todemontre ke toza basacrificateur oyo Tshisekedi alobaki na biso ke jeunesse bino nde boza avenir alobi faut se prendre en charge tomoni ke tokanisaki bitumba esili or ke bitumba ya makasi susu eza koleka meme na liboso alors tozala mobiliser totelema comme un seul homme totelema tosengi na Sama Lukonde a démissionné parce que tomoni déjà que aza na venir souté président les seules demandes ya bacombattant to ya peuple congolais tosengi kaka eloko moko dissolution ya assemblée nationale abuo Viva! Base viva! 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 Seigneur notre Bino ba combattant IDPS. IDPS c'est un droit erreur. IDPS c'est vivant. Oui, chers combattants, Nakanisi, Tshisekedi Wamolo Mbappé à son âme. On va à Koufa, à Lobana Bisso. Peuple congolais, vous devez vous prendre en charge. IDPS c'est vivant. Yango Pe Fachi a salé la Keza Boete. Puisque Tango Fachi a accédé à pouvoir. Qui pouvait croire que Lelo Tokokoma na bande konabiso FCC na Tango Tokomi Lelo. Est-ce que Zana Congolais moko andimaki à part ba combattant IDPS? Congolais moko andimaki que un jour Fachi a koki kosala discours à 6 minutes pour na kokabwana na FCC azalaki. IDPS c'est vivant. Tango toza koloba Fachi Beton azali ko gérer pona bolamu ya ba congolais za boete soki pona bolamu ya ba congolais te oyo nyonso akoya na programme na ye ya mabe to na makanisi na ye ya mabe pa Fachi Beton est-ce que bakoyokana to bakoyokana te bakoyokana te za boete yango cher combattant nous sommes là pour accompagner Fachi Beton za boete puisque Bobo Sanate, Mokolo ya samedi na lobaki yango ao que jusque là
likambo ya dissolution ya Assemblée nationale et l'ongwena ne pas fatigué zaboté puisqu'il nous a dit alobaki que non azo salisana no azako consulter toutes les couches de la population congolaise a consulter qui batunyo ces zaboté alobi était tokei nano topesi nano chance na bandeko na biso ya Assemblée nationale a créé eloko tozali koloba ete union sacrée de la nation ezaboté mais lelo soki bandeko wana baye pembeni ya parti koluka ete non ba bloqué ye blocage à liboso oyo koki kosleka bato FCC ezali te chers combattants tobo sanaka histoire te ya mboka na biso